Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV. Soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Samo. Pesa mo bana ba mela tite. Tiango ba bandu mela ngolelo. Bana na ba mela tite wali afufu na tongo. Eh mais pesa ba mo na mafu. Pota ngai na kina lobe sili. Soto lokota. Eh asko ça ba blague zanga tina te na zebisa yo eh. Na ni bu sote bon sa journée na ngai. Pardon. Bon sa journée na ngai. Nga ma bem pota ngai na kina lobe. Ba mela ngote ba mela ki ngote ba mela ngote. Pota ngai so jo lokota ngo ba nga ba mela. Nga ba futi na kina. Bana wana ko bono ngo moni ba. Bino basa. Samo. Pesa mo bana ba mela tite. Tiango ba bandu mela ngolelo. Bana na ba mela tite wali afufu na tongo. Eh mais pesa ba mo na mafu. Pota ngai na kina lobe sili. Soto lokota. Eh asko ça ba blague zanga tina te na zebisa yo eh. Na ni bu sote bon sa journée na ngai. Pardon. Bon sa journée na ngai. Nga ma bem pota ngai na kina lobe. Ba mela ngote ba mela ki ngote ba mela ngote. Pota ngai so jo lokota ngo ba nga ba mela. Nga ba futi na kina. Bana wana ko bono ngo moni ba. Bino basa. Tosengi binobo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk. Mama Adassa yaka ko lele la binote. Botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo. Non, eloko na osenga bino les abakouk. Les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite na ba pibi wana nde sala raketo la bino toujours biloko ya kitoko. D'émission kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakoki boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoko de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi binobo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk. Mama Adassa yaka ko lele la binote. Botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo. Non, eloko na osenga bino les abakouk. Les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite na ba pibi wana nde sala raketo la bino toujours biloko ya kitoko. D'émission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakoki boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoko de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi binobo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk. Mama Adassa yaka ko lele la binote. Botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo. Non, eloko na osenga bino les abakouk. Les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite na ba pibi wana nde sala raketo la bino toujours biloko ya kitoko.
bémission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topelisi live toza les abakoki boza la concentré na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakoki de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezo ya bye.